Oyo likambo nini bandeko 4e partie Zolwambwa e bandeko talanda. Tango mwana mwasi amonike na ngambo wana eza kochola. Mwana mwasi alobi poso pembe bongi na pia kate. Ah, totala kaka bandiko kanga bilamba. Poto sentir ba masola uti ko beta kote kuna. Eze aye atali boye. Ah bébé. Oh, mais kaka sikoyo oyeka ko kanga biloko boye siko boki omemengo wapi na ndako na biso ndako na bino. Hey. Bon, nalobi olingi sute ma biloko ne za na ndako na ngai. Te na lingi na ngai. Mais nakoya na bilamba mususu asikawa na remplacer yango. Ozoya na bilamba mususu remplacer yango. OK, ça va. Likambo tende kande ngolobi. Mais ozokene kana butu boy vraiment. Sifona bima siko na butu. Eza makambo fona bongisa na ndako. Kana butu awo. Mais ateko nini nango? Ezela kana tongoti. Tete. Lobi te. Ah, do ekozela te. Te, ekozela te. OK, ça va. Likambo te malamu. Bon, donc ça prête solingo kende mbala moko. Nalina kende. Bon, na kende ko tika yo. Te, tika la nao. Te na okenga moko. Ba réaction bandeko soko za mouré, faut imbela ke mwana mwasi bando beta masolo na ngambu. Akomi ko yina présence ya eze. Maloba na ye komi solo. Ata nyonso azosala yazo boya. Mwana mobali timbela kaka te. Poso pembe ebongi na pia kate. Eko suka wapi? Batu bazwi misala mikolo ba boto la basi ya batu. Ifu nanya ye rendez-vous kaka na sanze te to na ndako esila te. Toyebi masolo na eko toyo. Ah, limbisenga bébé pardon, désolé sur ton molai. Hein, et ça le mabete ko kolela te s'il te plaît. Okansi nazo le labwe parce que ozeli singa ton molai. Et bonga zanini. Ezeli kamba Jackson. Moninga ya na ngai. Alubeli nga bala ngai. Mbano. Abalo poani. Elingo lo bani. Azo déranger nga pe makasi. Na kanse ke saki baje. Lelo ko toyena ndako na biso. Aye ko luka ngai. Bon, yo ozo ebseni. Nalobeli non naboyi. Mais ça consiste kaka. Non, s'il te plaît. Ah, tu conseilles la boîte ko bomanga pardon. Hein? Ifunania. Obinga na lingio na makasi tellement que okotika nga boyete. Naloba kwaka oza mo pepe. Nga nazo pema. Soki ozate na kufi. S'il te plaît. Chike. Soki balobi ba pesa nga mokili mobimba pona boya yo. Nga na pona ka yo. Ezakaka ke na sepelite ndenge Jackson azotianga ba pression. Le bela ikaka non, olingi na ete yo na yebozala, c'est tout. Bon, ça va dans le bela. Oh, merci. Telaka yo. Yago bana basi mikolo yo. Misala batu bazwi. Bakombo boto la basi ya pembe. E komeli ifunania. Yepe koto ba obetere déjà ba tour na masolo asika. Mais yaya na ye eze fonctionnaire ya ordinateur. Ye penza aza salarié na internet. Abeta ba formule nyonso. Na ba réseau kosela ba téléchargement ko katana. Yey! Asimba moto. Eza nini? Nina ngoko? Mbongo ngoko mi? Mbongo ye. Hey! Kala mingi te lengena silisa na zwango. Moke kaka mo téléchargement comme na suka. Kana leka ko zombongo EKI. Sikoyo ekomi lobat. Ordinateur elali. Lobat. Yango oma ba tentation de nini boyko? Mais poni ba tentation boy. Et maintenant zo comprendre te. Na tango nyonso kaka na lingi kaka na zombongo. Na komi kaka téléchargement comme na suka. Webi kaka no mbala moko mbongo ekota. Et c'est bande ko tuko kota na compte na ngai. Et ça ka procédure maman. Mo moke kaka mbala moko na yambango pa batterie pelali. Ah malembe mwana pardon malembe. Et comme nini siko to sani. Bon, nazana posa ya groupe électrogène ya l'air nyonso. Pour ce qui groupe électrogène ezo sala nango na kokata téléchargement te. Omoni bongo ndenge zokota wana. Ezaka procédure. Ce kaka ekomi na 100% te na téléchargement na katani. Bon, malembe zela. Na kende kotala igwe na so wana yi. Na yeba soka koloba nini. Na yebika ko akoboya te. Mama bandi ba intervention. Abeleli kombo igwe. Alobi ya kosunga.
bandeko mosala yango mpe toyebi te ebanda na salaire ya combien oyo abangisaka mama na bango lokola mama tanga informatique te. Igwe makambo nazoloba awa eza nini? Eza ke tozala prudent, tozala très prudent. Tolakisa ta faiblesse te na kati ya makambo oyo. Nandimi makambo lobi ezendu nandimi makambo nyonso lobi. Alors sikoyo tosani na makambo yango wana ba débat bapaka bazoswana na mokonzi. Igwe akati masolo yo mama oyo natongo masolo bala moko koteli biso boye ça ne va pas. Mokonzi limbisa pardon oza na raison naza na problème moko awo likambo nangeza urgence naza na posa ya solution bangu ya nini yango mama. Igwe tango mwana nga eze abandi koyamba mbongo na ye na ordinateur tango kaka ezokota po ebima kaka elingaki ezala ba dollar ba euro na ba livre sterling oyebi kaka ba compagnie yango ezalaka deja na poto mbala moko ordinateur ekati lobat charge sili makambo oyo pasi sango mawao mpona nini kaka boye ko esalameli boye mpo nini? Mais est-ce que eza problème ko charger batterie te na buto saki nini a charger ki butu mobimba mais tango abandi ko sela ngo tongo ti pourquoi akati te yango na pe charge sili tela ba compagnie minene balingi bafuta ile kaka lelo mbala moko mbongo yete parce que téléchargement katani yango na sikoyo moi sala procédure ezate nzambe makambo ebandela misusu hey sikoyo kata likambo ndenge nini bon naza na idée tosombela ye groupe électrogène bongo soki abranche yango akosela ordinateur na ye na ntango nyonso nakanisaki mpe makambo ndenge wana namoni eza bongo c'est vrai bon kende ndako tika na sola nano na bampaka natala nini tokozwa comme solution. Igwe wumela simba libende Igwe bon iloka na koloba mwana mboka soka leli akokima esika mosusu te lokola baka oyo eza urgence soki bosungi mbongo ebimi mbongo wana eza mbongo ya bajete abanda omona ngo mbongo ngape na omona mbongo mbongo ezokota ngape nazomona mbala moko pa pour ekatani mbala moko pa charge sili bon nga na kotia part na ngai atake Igwe tiango Igwe mama bandi kosala intervention mpona eze mwana ye bapaka bayoki doléance ya mama makambo yango eza boye bon siko tokosomba groupe mokolo nini groupe électrogène wana tosomba yango ntango nini Igwe nalingi te nandima ke yo oza na baide ya kosomba groupe électrogène mpona eze mwana mobali wana comment ça nzendu tala oyo ezali mpona intérêt ya motu nyonso mpona mboka mobimba badevelopement ya boye po ezala soki Igwe alobi tokosomba mpe groupe électrogène kosomba groupe électrogène eza perte ya mbongo boyoka ngai yo nde ennemi ya progrès biso tozosomba groupe électrogène mpe na suki wana afin dire biso tozocontribue mbongo tozosangisa mpona kosomba yango mpe ekobande pa na yo awa yo moko moto ya liboso ya kotia mbongo ngai oui yo afin dire lobelanga combien yo okotia na kati ya contribution Igwe yoka nalobi loba sikoyo okotia combien yo yango ndenge nini mama soka lobi kaka na mokonzi ya mboka tosaka mwana mobali téléchargement kaka ekati ye azalaki na ndako concentré encore mikolo oyo azotravailler en ligne mbala moko bato mibale baye bauti palais royal bato yango banani abwaki miso atali banani wana groupe électrogène ekiti wana elekela ye Igwe alobi topesa yo groupe électrogène oyo na 20 litres ya essence elekeli ye mpenza ko bon d'accord boyebisa ye merci nzambe akopambola ye belobeleka ndenge wana nzoka na Igwe alingi développement na mboka le sel oyo na mboka autilisaka ordinateur mpe azosala ba transaction na kati ya internet
bato bakondima te ke ye penza soki lobi bapesi ye penza bamoyen akomema ta biloko ya kitoko na mboka oyo bato nanu bamona te bapesi ka chance. Mais pourtant masolo ekomi nini baye bazwi misala mikolo oyo bazwi basalaire. Jackson akomo kale bana basi mwana mwasi po toyebi lisolo ye penza na ifu nani ya bokoboma ye mpo na bolingo oyo moto nazolobela yeyo ifu nani ya bakote wana ifu nani nini yango susu oyebi ke nazokoka te pardon comment ça va naza bien ok d'accord bon tala oyebi oza koevite nga mingi yango na se décide na telema awa nazela yo nameka chance na nga soki okobima awa tala Jackson tala nalobele eloko moko Jackson nabimia te pardon mpo na masola bolingo nga na yo yango na mpe na bane koevite na nga yo tika nga na kimia pardon nalingi na nga te yo bon sikoyo otika makambo mokonini ko yoka te ifu nani tala yana sola te yaka te tala ifu nani bandeko baye bazwi misala bakomi kolingana baleki ya bamaster leki ya eze moninga na ye akrake ye makasi encore aza na bambongo ya salaire aloba ko nini mpo mwasi mpe lelo so obimisi kaka dollar bosololi mbano yango eloko mpenza elingi su nini ko vraiment lelo bapesi ye groupe électrogène alela susu te mpo bacrédit déjà bato bapesaki mbongo azwa bamegabyte asalela lelo mokonzi ya mboka apesi groupe électrogène ameka kutu te mbala moko chike ya ye bonjour oui bonjour olingi nini problème nozab nalingi loba nanu koyo pe ok nalingi nasalela yo bon nalingi nasala apa na yo nazala ta petit bitinda mpo na nini mpo na nini ko bon mokolo moko nayebi kozala moto ya mbongo awa yango wana nase décide nasunga yo na mosala bongo mbongo mpe landa ngai bato bakomi koya na bademande d'emploi malembe kotala ça va ozwi mosala kasi olobi bien nayoki yo bon d'accord naopesa mosala mais na bado futo lelo te ekufeli te wana kuta ya grave te tobeba na pwani mbongo yango te ebani ndenge nini chika ayapa ya yaya na ifunania po azotia mwasi litoi na lopango oyo lokola bampiaki elekisi ma baobude ye akomi master akomi mwana mosala akomi petit bitinda yengo baconfiance boye vraiment yo moto ozolingo oya kozwa mwasi na lopango oyo vraiment osopi babulo okomi su boyi na bango chike mikolo oyo alobi na zawa mais moto aza mais atali boye mutalali chike boss telema bien bon kende ko démarrer groupe électrogène wana na chargeur ordinateur nanga mais boss essence silaki nani asilisi yango na wuta ko vérifier mais non ndeni kasi ko esili limpisa ngai nakasaki oyebaki okasaki nayebaki na oyeba ndenge nini yo nde toyebi makambo na yo ozoloba nga nayeba limpisa nga namekaki me namonaki ake eza te essence esili solution mosika te naza mpe na mwa makuta moko awo yo kanga moloko na yo ozala kombe wana ebo kasi prix ya litre essence oyebi kadafi baoteka kombe mikolo oyo tia mwa mbongo na mpasi ya mpiaka wana ozoloba mpe abandi obule yaka kende luka mama na ngai soki omoni mama na ngai lobela ye keno naza na posa essence ata 10 litre kaka lobela ye keno na banda kosala na nga pa mbala moko mbala moko balingi bafuta nga boye olobi na banda kosala yo banda kosala to ngai ngambi na banda kosala to yo lobela mama kende ko yo
mama sa na kati te azotambola kende oluke na mboka po yebi mère na bango soka tie monoko na igwa yo kaka badili tresance oyo eloko moke makamba mike wana mokolango ekomi boye ifunania bundi ozotambola na ya nanga ndenge wana ko okomi ndenge nini mwana mosala na ye yoka oyebi soki eloko monene oyo eleki likelele na makasi ekotele na libulu aoluka solution mosusu elingi oloba nini oyebi Jackson aosala nyonso mpo abotola mpo na ngai nga mpe nazozwa bamoyen nyonso nazala pembeni na famille na yo especialement yana wa mobali oyebi oza na sagesse mpenza lelo kutu akuteli nanga na nzela automona nga kaka sikoyo Jackson lisusu akali yo na nzela mpo bosolola kaka soki nabomi Jackson te soki nga nabomi ete natiki ye kaka wana ezanga te malembe kozela malembe kokanga boye te bato bakokanisa so likambo ezali awa sava nasala no eloko te kosala eloko te fanda nanu kimia mpo kaka olobile nga mpo kaka eza yo bosava yo mpe salango likolo na ngai bon d'accord nakende nazonga nanu na lopango na bango olie babenge semeki bazobenge petit bitinda au service ya eze yango bandeko mosala yango mpe biro na sanse te kompani yango esalaka ntongo ti pokwa kaka wana yoka batelechargement barecherche ozo travailler boss Chike comment ça va alobi te sikoyo likambo ezosekisa yo wana nini yango eloko moko ezoderange makanisi na nga fale nalobela yo loba sikoyo nazoyoka yo eza nini nakanisi sheri na yo ma azobima na uzo bakomi mwasi na mobali yoka radio trottoir keba na internet oyo sikoyo songisongi ya monoko nalobi yango bia eza sérieux Chike tala koloba te makambo oyebi te boss nakosa te tala mokolo wana kuna ntina bande koleka na nzela namoni bango ndeka natalaki bango mibale ndeka batelemelaki likambo ezali webi natali uzo akangi mwana mwasi alatela ye mini jip sikoyo bakangani na nzoto tala bapusani ntina bilongi bapesani lipwepwe zela Chike oza sûr na makambo soloba oza sûr nakoso po nini ko boss wana likambo okosa wana naozwa nini bon na ndenge namonelaki bango na position na bazalaki nango nayebi kaka na kati likambo se bandi po ndenge mwasi na yo amikabi boye kamnoko na yo malembe ayoki yango moteme baby kende na yo yango na mokili oyo shomer akozangaka mwasi likola bato bazwi misala bashomer bakomi kolela bolingo bana basi bazolanda bato basalaire ye kosuka wapi mwasi apemba alobi na konzuluka pamba na moto ampiaka atiki eze abandi masolo asika azotutisa bamasta mitu na nzela bakutani ngam nazobenga yo te zelako nini yango ozosala mawa ko ekomi nini yango vraiment okomi na bacomportement moko bizarre qu'est-ce qui se passe est-ce que nasalaki yo mabe eze osalinga kutu mabe ata moke te bon nga mpe namoni na nga mpe différence te na comportement na nga ok ça va bon nakende siko na likambo ndenge nayeli awo est-ce que yo ozobima na moninga na nga uzo yo eze boni ozoloba makambo buzoba boye bani ndenge nini question buzoba boye pani malembe kokanga te ezala calme eza question simple epesanga réponse oui ou non nalobi nazalanga makango ya moninga na yo te
Mais natuna nanu sikozwi information na wapi kobanga te na source information nasaka na posa na confirmer soki eza ya solo to lokuta. Est-ce que c'est ya solo? Non non, nazobima na moninga na yo te, toza makangu te. Mais nayebi ozondimela bango te, nalobi teke nandimeli bango. Naza na confiance na yo te chéri, nalingi yo mingi, oza ya ngai. Soki olobeli ngai yango na kondima, alors zala calme, ko panike te. Nazobima na nga te na mobali soki pe moninga na yo soki nani. Omoni makambango mwasi azondima kolobele lokuta akomi kokosa eze nzoka barimer wana eza vrai po mai eninganaka pamba te masolongo yango oyo bake kokutana limbisaka na zelisi otango molai. Bon likambo te ekufeli te siko problème eza wapi? Moninga na yo eze te namoni ka na nzela na nga ti nazoya boye. Omoni ye nakanti amoni yo te ndenge ozoya nzela oyo nayebi na nga te siko naoyeba ndenge nika amoni nga nazoya awa. Bo likambo te nga naza kaka na posa na yo tozalazala wa ngai wa motema wa mabanzo nzoka bolingo eke na ngambo oyo mpo na salaire mbanu eze nzoka alandaki nsima nzoka nde vizio longo akenda ti alandela bango akanga bango mpenza en flagrant délit balobaka na français. Nzoka nde makambo azokosa mwasi azokosa yango oyo. Moyibi kaka moyibi omoni moyibi bolingo belela bolobela nga oyo elingi oloba nini? Boloba ko bino bokati mpo na nini? Bokontinue bosilisa. Mais moto na ngai nde nini ko ozo ngai osali nga boye eze banzambe babeta kaka esiko etumba yo eza solo ozo yo moto na nga vraiment pire nga biro na nga na nsima mokongo so balukela ngai nzoko ozobima na mwasi na nga ozo nazondima te makambo oyo na yo pe ma vraiment kai 15 minutes eleki te awa tosoli na yo natuni yo owangani ogire keno yo na mastabo wana eloko te. Ça va oyoki ocomprendre ndima nazobima na ye nalembi yo na bapromese bambongo eyaka te emonanaka te soki kaka ofandeli ordinateur ozela ordinateur téléchargement mbongo ya téléchargement ekoya mokolo nini? Tala tika nayebisa yo na minute oko naza na babesoin na nga ozopesa nga eloko te na okipe nzoto na nga ndenge nini kitoko na nga ekufa moto apiaka asili maloba ma siko yo nde moto olobi makambo nyonso do yo nde ma do olobi na ngai boye do sikoyo ozobima na mobali yango masa na ngai ondimi pe bino basi boya ba poison asambwe na miso ya master babotoli bolingo mpona nini mpe akeleki promese mbongo ezotikala kaka bapromese mwasi mpe alobi mafuta nazwaka te elamba pasi kolanda ye te baele ye nzoka bamaster babebani likola bolingwa mwasi uzo arekipere mwasi ya pembe nzoka bandaka la bete ya bakalikili ke jour na ozwa balare mwana mwasi ofazala ya ngai mokolango nde pasi kotoyo eze azonga moto na se azonga na badeception eze mama nasuki na ngai mama osalaki wapi na luki yo vraiment awa mama nakende quelque part nakitisa makanisi elekeli ngai lobela ngai c'est quoi le problème mama soko moni makambo na mona kilelo oyokela nga mawa lobela nga na lokoli kamni nango chiki alobeli nga ke ma chéri na ngai azobima na uzo moninga na nga koloba su makambo te pardon nalingi koyoka ngo te ezala sérieux na ebandeli na ndimeli ete natamboli na nzela na moni na misu na ngai bango mibale Romeo et Juliette bakangami na nzela moi makasi na tuni bango webi mambo mona mwasi alobeli nga azwi courage akolobela nga ke non alembi ngai mpiaka ngai bambongo na nga bapromese kaka omoni mwana mwasi kaka pemba yakao
nzambe o basi ya pembe bino basi ya pembe basi ya ba dépense bokoki mpiaka te hey bolikambo te mwana ngai tala ekoki esili tala tika basusi na ye longola na makanisi na yo bungisa ye bosa na ye tika akenda sa oyo alingi ekomi nini soki alingi asala kindumba na bato ya mbongo oyo bazwi misala sika akende d'ailleurs ese won ose ba princesse mwana igwe est-ce que osaka na pesa na ye oh mwasi mosusu mbanu mama obandi ba pardon tikelanga magamba basi na si na vivre oyo ya minene tala yo tikelanga likambo oyo ndimelanga nebi nini nakosala mama ye pa ya igwe abeteki deja masolo na palais mwana ngai princesse aza pe polele la reine alobi na pesa nini omela te tika na wana eza siko te nakolia nakomela soki tosisi masolo na biso ok oh namoni makambo eza sérieux bon namoni comme ça to bana masolo igwe nelekisa otango mingi te nakende na mama na likambo na yeli awo webi famille na yo na famille na nga tozalaka baninga banda kala wana malo ya solo penza pe lisola famille ya biso na ya yo eza likamba kobomba te alors mwana ngai alobi na yebisa yo boye pe siko na ekoloba ete aza na bolingo makasi na mwana bino mwasi princesse ya solo wana makamba kitoko epe alinga ya kobala ye sango malamu penza Nora oza sio ke mwana mobali ya solo alingi mwana nga uswat olika nde ba famille na biso kaka nde tosangisa lokumu na bokonzi te mwana ngai alingi princesse makasi alala so pongi na butu te makanisi epai oyebi ke libanda soki avandi kokanisa oyebi soki abandi kolobela nga princesse komba princesse si butu mobimba je vois yango wana azwi courage abunda na mutu na nzela mpo na princesse na comprendre toyokaki sango mokolo wana awo aye koyebisa biso ke baatake princesse ye nde moto asalaka défense ya solo mwana mobali alingi mwasi mpenza yokani lisolo te alobi nelobela bino boye oyebi na commande oyo esalami mpo na ye bakotinda 5 conteneurs bacontener nyonso wana etonda bambongo badollar na kati oyebi baeuro balivre sterling badevise ya makasi ya mokili oyo bango batindeli ye mais atali alobi lokola aza bokilo malamu alobi moko eza ya bino ya tikali na 4 bino bozwi contener moko bandeko mama keba pojo bakotuna makambo oyo soki bazangi bacontener ya mbongo bakosambwa oh non 5 conteneurs bino bokozwa moko mama beti masolo ekokisama pe yebise mwana yo ayambala moko bongo ngane tosolola tobongisa makambo yango nakanisi na moto oyo mpenza mpona fongola bakope mpona fongola bafere na ye nasepeli na ye likambo oyo tosukisa yango wana bandeko mama azokomprendre te makambo azoloba oyebi na miniti oyo la reine bopesa masanga na bilei nalia na ngai mpona ntango oyo nasepeli deja makambo esili mama mpenza na famille royale nyonso alobaka bandimaka mbala moko balobi ono bozela akozala bokilo mpenza ya motuya ayebi kotia makambo na misala alors okanisi nini mpona intention ya eze ndenge alobi alinga bala mwana biso igwe ozokanisaka mpona likambo yango mwana mobali wana aza mwana malamu akoki mpe kozwa charge ya mwana biso ya mwasi aza mpe makasi adebriard abosser tela mokolo wana abateli princesse contre attaque ya baméchant igwe nakanisi ndima kopesa bango lipamboli na yo wona eza malamu exactement makambo na okanisa ezaka wana te oyebi ke mwana mobali oyo akoki kosala ke tokoma bamillionnaire tokoma bato ya mbongo koleka
Pe lisusu princesse asepelane makasi nakalisi eza bongo penza namoni princesse esengeleki akanga mpe biloko na ye akende kofanda na ndako na ye akende ka mbala moko soki kaka mbongo ye akoki kofuta sikoyo badot afuta babiloko nyonso libala ata na niongo akende nanu princesse akoboya te masolo ebandi le roi et la reine babandi kobeta masolo libala ya princesse bazondimelaka masolo akokauka olie bazela moto yango mpa ye na masolo yango. Dans ce cas esengeli oinforme mwana yo na l'air malamu okutu na kei nalobela ye natala ye ayeba masolo ndenge ezali. En tout cas tokobala penza mwana mobali bokilo mbongo penza eze boyei malamu igwe mama na yo azalaki awa kaka lelo pe alobeli biso ngai na la reine eloko moko ya kitoko naza sûr yo yebi yango. Alors biso to se décider to benga yo oyo yebisa biso mbala moko personnellement yango mwana nga awa princesse azali ye wana ayoka yo igwe. En tout cas na suki nazangi maloba igwe bon nakende mbala moko na likambo na bande koluka nde occasion ya boye mpona fongola motema na nga naza na reconnaissant nakomi mpe na occasion yango mbala moko igwe permettre nga nanu naloba nalinga mwana yo mpenza na motema na ngai mwasi kitoko mwasi oyo motema na ngai ya bagu na ngai naluka na bandenge nyonso natala ndenge na kobeta lisolo yango me ntina kopesani pembeni naloba nazwi mpenza occasion lelo yango na nazaka mobali comprendre igwe bon tika naloba ka boye igwe pardon na sepeli na bala mwana bino bopesa ngai ye na libala mpe na ndimi ke soki bosalango ka igwe mbala moko bokose retrouve kobosana te naza na bacontener eza bambongo ezowuta mosika ti balere boye so tokomi lobi na lopango na biso bacontener ekomi soki kaka ekomi combien bacontener ekozala ata 11 bokende na lopango ya igwe botikela ye contener na ye ya solo wana siko ngonga ngo ekoki ma princesse ozwi mpenza likambo bina file mwana ngai oyoki makambo mobali alobi eske oyebi ke eza important biso totuna yo sikoyo nalina ndima ke soki mwana mwasi ayoki likambo oyo akoboya mpenza mwana mobali ya boye na makanisi na ye bon nalobi na nga te ke non nazoforce yo na libala yango mais ma princesse yo sikoyo koloba nini eske olingi ye basourire ebandi réponse papa aza moto malamu mpenza yango te réponse nakanisi na sepeli na ye igwe umela igwe bato nyonso babeti masolo bon lokola nyonso elobami esili totela ndenge bevenema kolanda bon eze sikoyo kende na otika biso nakozongela osima kala mingi te bon d'accord na continue nanu bakope ndenge nazalaki nanu na bandeko nzoka moto ya mpiaka baloba na mokili tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute abetika masolo bacontener ekouta poto po ayebi bakompagnie yango na internet basololaka deja batretaka bien yango igwe abengisi biso vraiment mwana mobali oyo yoka moto yango alinga bala princesse yeyo iyeka nanu pardon sala noki igwe abengisi biso na palais royal nebi te poni abengisi biso me alobi tokende kota na kati lata biso tokende ngasi na bongami deja sala noki nini susu kaka lelo igwe alobi bokende à suivre bandeko to c'est la 5e na 6e partie yango bandeko na mokili oyo la vie a parti encouragé mwana mobali alobi akobala princesse ya mboka lelo to c'est la 5e na 6e partie elobela biso mpe to vivre makambo oyo tolanda
maka gịnị chike maka na mma gị dị nkọ